o to sali cahier de charge nde to boy ba chinois ba ye kokota ba exploiter biso lokola ndeko alobi wana seka ya meta ba okioza matière combien et puis matière bazozwa ngo e ko sa mosani na Congo na biso matière bazozwa ngo ekende chinois ko ya kuna pauvre akomi abwe na Congo azongi riche mais biso to tikali na bo profiter na biso siko biso to gagner nini yango tomoni ke tolingi te chinois alobi a exploiter biso nono neva plus si seka ya meta un siècle et demi to boy a délocaliser biso to boy chite d'exploitation na bango ba ko exploiter wapi eza wapi na mai to na mokili to boy et puis ba beta biso 54 km² ko exploiter biso ba osukila wapi tino tozo boya chinois ata soki bo baza kuna mosika nde ba oteka biso mais biso sur place yawa tolobi liambe eza ya koteka te bongo te bandeko to boy ata ba ko convaincre biso na nini papa to boy bolobela biso yango solo soki ba kokota solo bokoyoka ke population ya liambe makila etangi po to kotangisa makila solo to kondima te ke ba délocaliser biso ba tinda biso bisika mosu population lokokomia alors okomi nde bato baza na zamba or soki programme penze zalaki ke honorable Faustin Toengaka kokomawa public yango yo te ekende wapi liambe 1 liambe 2 to kende wapi nde loko wana papa to boyi ba chinois ba exploiter biso tango mama dimtate akomaki awa ngai na tunaki yebwe mama ondimi ke mobali oyo afandaka na basi te abala mwana nayo chinois atongaka yebisa biso indice moko na province ou bien na territoire moko chinois kende a exploiter kuna pe atongi ezate et puis libala ngo ya moseko na biso toki akobeta ngo sika mosusu dernièrement tolobaki ke na chef de secteur na bango ba chinois équipe nyonso ezalaki na monganjo ekitana no si terrain soki libala tobeta na bango bayaki te to boyi bango to boy suka na biso ezaki liambe eza ya koteka te pona ba chinois to boy si bino bozali soki koluka ke bo exploiter liambe bo telemela kongwe kota ezwa matière na biso esala mosana na Congo na biso po biso tokobika bana biso pe bakobika wana po siko ekende sika mosusu kobika ndeni papa eloko wana nde biso to telemeli na suki bongo.